ne amen munene pesa nga amen openza poa mais sikoyo zo senga amen wana le kamoko de jo lobige non bon cité de David ezali na Samarie ozo comprendre alors que ezana Jérusalem mais sikoyo lobi dit amen mosoko mundimero wana soka bude azamili mabe soka sanine gentil kakati na lobi amen alors que fallait pas soutenir on le kambwana. Voilà, très ravi. Shalom, bienvenue, amis internautes, téléspectateurs. Libota Nanzambe, Kolo Pambola Bino, Boye Malam, une émission à Bino Espace Dialogue, Nangai, Obino, Josué Bolowa. Comme Boyebi, tu as toujours un petit écran, comme Melabino, toujours un plus. Espace Dialogue, les émissions, Bisikanini, réflexion à connaissance, Kutanaka, de façon que Moutayeba. Lelo, Tozana ko Sepela, ko Yamba, Moko, Bambu Nanzambe, Bonsai Nankolo, Aouti tout droit Namboka. RDC Kinshasa, hein, et l'autre Makassi, na combo à pasteur Elvis, na ensemble nous allons parler un peu sur l'évolution de l'église, la théologie, est-ce que c'est important que moi en Nzambe serviteur de l'Éternel pasteur à sa théologie. Dans le but merci à la grande dame Francine Ngembe de la Belgique à sur plateforme Toya na ba petit écran na bino, ba mi internaute à congodialogue.com. Dans le but grand merci na vétéran de l'image Jean-Marie Poupa. Grand merci à vous. Je m'en vais rapidement ya koyamba invité na ngai lelo, hein, toi na cadre moka religion. Moto na Nzambe. Boye malam na mboka South Africa. Merci na koyamba ngani émission na yo. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Zamba liboso te de temps en temps ya ka ko visiter biso, mais lelo ko la pesi biso privilège ya ko va na plateau boye. Boni mboka Congo. Bon, Congo mboka Nzambe eza malamu malgré ba difficulté nyonso yo ekokyoza la kuna mais Nzambe azosala bolamu na ye na bana na ye pe tozokoba tozondima ke mokolo ezali pole na ye ekomona na pe esengo na biso ekozala ya solo. Voilà. Okantoma pasteur na très déterminé que Congo ekobonga, hein, ekosimba penza. Na ba téléspectateurs ba mbi bazomona biso mbali boso ba mona yo. Peut-être ba misupe ba ebio déjà. Ma présentation pas introduction na ba oyo balinga kayo mingi. Effectivement, merci. Nganaza pasteur Elvis Ngasi Gupani Matondo et nazali pasteur principal du centre évangélique Mogarizim na Mongafula. Nazali enseignant à l'université chrétienne de Kinshasa na faculté de théologie et domaine ya département na sciences de mission et sciences de religion. Donc, nous allons conférencier et ce qui fait que de temps en temps, nous allons parcourir Mokili et bon, le lotoza en Afrique du Sud pour na musala Nkolo. Voilà, merci. Je crois que Motonanza m'est marié. Oui, naza marié. Moi, si nangai Maman Élysée, Mukimengasi et naza nabana misa tumi balé abasi, Medi, ya liboso ena ya mi balé, pe ya misa tu Shidi Emmanuel azamobali. Vous avez une intention de divorcer un jour? Te wana soki zana bandoto na lota kate eza ba jara bandoto lokolo wana. Donc wana vraiment soki yefuna benga nango. Na lota lelo wana te eza une seule fois. Ndoto kuto olota soki mekipe ko yake divorcer déjà kana ndoto to beba to silani déjà na ndoto kaka déjà donc na besoin ma mwana te donc le wana botama mbala moko na bala pekamba moko. Mais virus sango lié ba umbu na Nzambe belé na kati ya mboka etando mobimba. Disons même corps de Christ pour ne pas dire seulement na Congo, même en Afrique du Sud ape virus sango zo lia mingi penza. Oui, et la kisi que tokolo bateke ba oba esi ekweli baza bazoba, soki to meki ko sala différence, ko sala inverse ya oba salite biso pe tokota na mulongo wana. Moi to ftseka bango ezate. Mais biso to zanana ekenge po nzela ngo ezaka nzela compliqué. Biso to zanana ekenge, biso nano elite to vanana na ngambo mususu kotoyo, tokoba. Malgré tango babala na balobaka pour les meilleurs et les pires. Et puis baloba oh na français ba apantil der c'est à papa jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais mort na ne comité mais ba panzani déjà. Vu on a déjà souki nzela. Bon, omoni moyena lobao e komeli bango ezate po muto pe abitelanga lisolo na likamune azakite. Donc moyena kota na ba raison na bango ezate menga na zanano. Ngana zanano na ba mususu bazana ngambo ya biso to zanano.
Très sage, bien répondu le pasteur Elvis Tozana doya zananu zana ngamba batonanu na ekomeli bangote. Doye ku nakata ndoto so esprit divorce ya benganya déjà na ndoto avant que se manifester. Bon ba ope ba mitika lem so ba mona ope na ndoto mais batika na bango l'esprit déjà côté la bango donc c'est un peu ça. L'homme de Dieu, merci pour Nathan. Je crois que ba téléspectateurs ba landi biso ba landi introduction na yo. Alors que frapper biso za opeto zala qui un peu marqué to senga yo zala na kati ya émission na biso oza moko bangu na nzambe ozo pesa cours na niveau ya faculté protestante na niveau ya Congo, n'est-ce pas? Dis-nous un peu ebana na ndenge nini pasteur Elvis pasteur ebenga meluni zala ndenge avant to kota na ndenge musalo sala ka kotangisa. Ok, donc nabengami Musai na nzambe na fin 95. Nazaki étudiant na Unikin na ndosa l'économie. Déjà background nanga ezaki naza mwana pasteur et donc grand frère nanga yaza pasteur et grande sœur nanga abali pasteur, donc monde wana na yebiango. Mais je crois que ça serait la dernière des choses oyo na sengela ki na imaginer comme pasteur. Parce que ezaki déjà ya moi ebele quoi ozomona ndako mobimba comme ba médecin te ndako mobimba ko za ba menuisier te. Donc après na mona inete ezalate le rôle habitué de non bon papa pasteur grand frère déjà pasteur na ba neveu na ba beau frère, donc monde comme est déjà saturé quoi. Donc biso ezaki déjà bien nzamba bengi to yebisi non omoni nzamba tayo moko bazwaka ndengo na te aussi déjà moi ebele biso tika biso na ngambo mususu to koba, mais en tout cas nzamba yokaki na ndengo na te. Et ça m'a pris du temps, c'est-à-dire que Esengeli na ibisa batuki na sala 3 ans na Unikin, mais le moi qui ndali bosote. Nyonso wana parce que nazana kati kokima appel. Jusqu'à ce que bateau Esengeli gite ba loba. Ba koma ki koloba. Nakutana mupagano lobi. Ayebisinga okenda osala ni na bina sala ekono ayebisinga no omibosa ni adresse. En tout cas il faut que nous samaka mususu. Il faut zaro samaka manzambe. Mais il y a ça pas un rose maramande ngandeni professeur nangai atuninga mko mususu na pendant pause osaka ni na bina kenda prière na bio monite ke makambo sala wana en principe place na weza wate siko na tuni place na ngeza ni na place wa bisinga moni université moko za ba protestant ba université protestante au Congo ba na faculté moko kuna ya théologie so ki kuna za bien sango mkomusuto oso abenana sango to sololi sango benana sultani sango benana to soli to église catholique ya église catholique et to si ça bisinga wi likambo na nebi se ifuza utie panzambe na bibongo lobaki avant habité oyo eza pesi bi moi spécial abisinga yi place okenda kuno bosa na adresse il faut une salle nzambe na niveau nazana unique na abisinga non obosani ba conjonction biloko nyonso wana finalement je me suis dit bon il faut na ça parce que ngana zaki na catégorie ya bato yo bandolo ba en tout cas makamanza mekotanga lango classe te mais nazalaki pe étonné de temps en temps to ki no sala ba moi cours ya moi théologie à gauche à droite osomona mutaso pesa bino moi cours wana moi grec moi ono na grec terme tele la gisi boy so tourner sur makambwana Saint-Esprit mutalagisi yote Saint-Esprit te natanga mais il atanga ndenge nini sikoyo bazo yebisa biso ke makamona batanga ngote donc na va n'habiter soki batanga kango malamu natanga ngo ça ne servira à rien ya kokota na domaine na ba insuffisance. Alors ce qui a fait que bon en 98 na tigina makamba bakote ya kawana na kena ngotanga parce que ministère nazana ngo outre église oyo nazokamba nazana ministère Word of Grace et bandaka na 96. Okay. Mais na kati yango na 98 na kena ngotanga. Père na komi kuna na comprendre yebe izama kamusu doto ndo tshana biso be erreur donc be erreur involontaire. Omoni benza ki no mutu azana volontaire le ba vérité. Oh, volontaire le ba vérité. Volontaire le ba vérité yango yo mais en tout cas azo ba vérité ngote. A cause involontairement. À cause involontairement. Azana volontaire ba vérité mais à cause involontairement. Aussi. Pe omoni ke ngana yebisa batu otanga ça bien parce que omoni mbuta muntu moko jour moko atangi penza lettre à Galate. Épître de Paul aux Galates. Siko na mutu na yeka Galate azaka mutu. Mamoka bandi atangi texte bien bandi siko explication. Omoni tata au Galate azaki mbinga. Tata munene siko do na mutu ne azo baka ke Galate azaka mutu. Ya costaud. Ozomona. Donc azana kati ko kosa involontairement. Donc ozitali penda mutu ke no mutu penda susine za lo ba vérité.
mais en tout cas vérité bayokanité na vérité donc à cause penza binyi galatu mutu donc moni alors ne place wana ebisa bato il faut to faire attention parce que to linyere mamingi ore me utana logos principe zaboy soki logos eza mabe en tout cas matabo ki darema wana pe foza mabe to par exemple on lobi non bon yesu abota ba côté donc abota mainete ba côté ya ba Syrie to abota mai to ba nzela Damas yesu abota mandela Damas wana logos na yo soko rema nini kobimisa oyo kozala solo po déjà na nzela Damas omi kosi déjà omoni yesu abotama na nzela Damas omi kosi eza kutunde Paul ne mutakuta na yesu wana na nzela Damas mais yesu ko na mutu no yebika no yesu ko tabotama ki eza vraiment kota Damas ozo